la Chine topé sa Karine temps tous à la précité aza mutoin tous à la peine à place naie aza peine à ma makambo naie à cause à peine à ma démarche à cause à la peine à makambo ebele hein ndenge na lobaki mutu tanga sala musala il faut azala na vacances il faut azwa repos nzoto mutu esengaka repos surtout so kutani na ba obstacle ba kokoso ya makambo eza penza o satandaki nango te ke yela yo eyeli yo donc il faut que basenga yango de babenga yango du recul azwi recul atali nde papa toto solola na papa de Suisse auto loba na mokili il faut ko talaka o nini okosala na o nini okosala te donc Karine azawana aye poto 2 ans yango yo akokisaki awa na le 9 novembre donc akokisaki 2 ans na ye le 9 décembre décembre je pense je sais plus mais bolimbisanga so na se tromper date c'est pas grave le plus important que azana 2 ans na ye na poto mais en tout cas to doser muke to senga ye pe malembe azape mutu azape nyamate azape esclave na bisote tokoki pe koboma ye te po tolia ye po tokabola ye ndambo aopesa biso ka baactivité tozelaka tozala na patience tosilika te parce que tozala pe na mitema ya kosupporte eza lokola bana na biso pe basala babétise tosupportaka bango tosupporte pe Karine azosala bétise te mais aza mutu azopema azozwa pe temps azodigere pe oyo elekaki oyo ezalaki na kati na ye il fallait évacuer yango quand même tozala pe na place na ye hein? Il fallait évacuer yango atala ndenge c'est comme ça poto ndenge nini na kotambola azotala siko ndenge nini na kotambola ndenge nini akozala na confiance na bato na oyelaki ezala kote ya baninga ezala kote ya baconnaissance ezala kote ya makambo ebele donc aza wana atali ndenge nini akotambola siko ndenge nini akopesa confiance na bato ndenge nini oya koya na pembeni na ye azoya kosala nini koluka nini succès ou aye koluka nini ou aye kozwa nini aye kosala nini donc Karine sikoyo akoti siko na ba o balobaka nde na loba na bino aza na maki entre temps azo préparer makambo na ye tozoyeba te tokoki pe koyebaka nyonso te parce que toza nzambe te makambo nyonso Karine asalaka eza nzambe mutu amonaka yango na bato bazalaka pembeni na ye bao bazomona ye bazolamuka ye neti bamama Jackie banani mama na ye bana membre bamama autorité nde bato bakoyeba makambo na ye donc tosala tozala nano na mwa kimia akopesa biso mosala tosilika te tozaka ya ye tozaka bafan toza bafan c'est vrai bafan misu bazala bajalouse bazala bajaloux bafani misu bazala mitema kimia misu bazala mitema moto donc to supporter kaka voilà la Chine vraiment bozala bien bonne soirée na bino tous bozala na kimia nalobeli soki nalobi mabe bolimbisanga mais au fait tant tosalaka baanalyse baanalyse mpona Karine tomilatisaka biso moko te tozolobela star na biso tozolobela mutu te mpo nga naza wana te mpona lobelaka bato mabe non toza ensemble bino zana biso toza wana po bino bozala bino pe bozala wana po biso tozala Karine pa za wana po yazala biso tozala po Karine azala Karine pa za wana po biso pe to soutenir ye mais tokomisa ye esclave te tokomisa ye nyama na biso te tokomisa ye zoba na biso te tokomisa ye te bolole na biso na sens wana mais tozala na kimia eleki nyonso bino mo pe botala toyebi te soki bakokonfine biso lisusu toyebi te ndenge nini ezosuka toyebi te so baopekisa mboka na mboka raison na raison bazalaka epa na bango raison na toyebi te ndenge nini ekosukela biso donc il faut pas tozala tomonaka pembeni tomona na mosika donc voilà la Chine. Bonne soirée à tous et à toutes.